Voilà, bonjour, bonsoir. Na batu nyonso oyo balandaka biso na kati ya Isaki News et Télévision na pesi batu nyonso mbote. Mbote na bino nyonso. Vraiment, eza wa bino José Yung l'homme simple. Bandeko na ngai, bon week-end na bino. Bino na bolamuki te pe o bolamuki na ibike misu bana bambetu. Bonne journée na bino, bon week-end na bino. Mabota nyonso oyo ezwi makama mes condoléances. Oyo baza malade, bonne guérison na bino pe, bon anniversaire na mabota nyonso. Bandeko, esali pasi pe esali esengo. Nazolobela likambo ya mwasi ya wega sone, Mama Sylvie Mampata. Mama Sylvie Mampata alobi likambo moko mutuya kosakana te. Na sepeli na makambo yo Mama Sylvie alobi. Avant nyonso na sepelaka to landana no video bongo tozonga sima. Merci. C'est pas dit que ma camouflage sur Yann la sara la sepelaka nango, non. Na ko ipo ba Yann ouais. Tika no ko sa boye ko mais yazo talisa OK Moussa na esengi fois salango. Net mobile nanga, il aime faire parler de lui. Et ça ma kanzo oya dika ko sala po batuba lobela ye. Ngana ko yaka ko empêcher te na ko ba Yann ouais tika no boye ko Yann ouais. Mais Yann bi ke yazo no ezali bien pour na Moussa na ye. Siko ngana yaka kawana Yann wele na lingi boye te tika boye ko. Ko na ndako na to na chambre na somo ya prière. Mokozu na swali si Yann wele Abilimba makini akena shamba prière. Na kesi siko ngamo na tikali, siko na yoki pasi. Bando nanga. Na yoki pasi na bi insambe. Ni etinenga na loba boye ko mobali bato akimi na chambre. Bando nanga. Na mona kike oui na obi sainte esprit za bidaka ke non mapato usali ba bolo bi mabe. Eta ke moi ça komiki sansa kini. Na ke malembe na landie na chambre prière. Na koutier encore na chambre prière to zaka na matela to zaka pena moi ba drap ba couverture na monisco a fini kiango na benjango ngabi yanowe okibisko na chambre kwani tika ngana vana ngaya na boyi na olala ndeni bado bade koloba na ole na bité pardon yanowe na oloba souté zonga na chambre na oloba souté apia zonga ki pe na comprendre ki te soki na lobby moi mbala bato asala déjà mingi na tongo fala muka il faut que les répétitions déjà na ko déranger pour na tiki azongi na chambre na loba ki ni soso te na loba ki kimianga moko mobali nyonso alingaka mwasi na ye azala fier na ye mobali nyonso alingaka mwasi na ye akundisa ye mobali nyonso alingaka mwasi na ye abete na ye maboko surtout ata soki yo mwasi omoni ki mobali azana erreur omoni ki mobali mama osana na moment wana pesa ye respect na ye kotanisa ye teke ozo minimiser ye combien de personnes bazo minimiser mbali na miso ya bato. C'est pas dit que il faut ton dire makambo nyoso mibali na so bazo sala ya mabe non mais dans makambo so ça na pouvoir na biso basi to ko charger bango to ko corriger bango mais mususu et comme la biso ba problème tant ozo linga ko corriger ye tant ozo mema ba critique wana ya zo mona neti a combien férié pas na yo alors e goya ko memela bino désordre na foyer e goya ko memela bino ba problème alors tika yo luka kimia na yo ko ngate batu basi mingi to koma ko luka ko sepelisa batu et ko classer yo na au fond ça toujours mobile na yo ya na la donc il faut dans la façon dans un live donc c'est ça bandonanga ba acte oyo zo poser ba acte oyo ozo poser ba réaction na yo andolanga et pour classer na catégorie moko boni bisa yana tira auto na obisa andolanga façon oyo ozo le makambo to bakiti bakoki ko classer na catégorie ya bato balinga toujours ko soa na pamba na bato balinga toujours ko loba moi so mbima soko bati ko loba bandolanga
ngala zaki so na mandiko loba mama na ngaye madonga déjà de nature na loba na za hypocrite te mais ko loba na ngai façon na lobaka na za pe na manière na nga ona lobaka na ngo devant mbai na nga tant na lobaka devant mbai na nga na e ba kaza mo mbai na nga za mo cause na nga za chef na nga na ko loba avec douceur mais ko swana soki yo mo soma zo swana. Voilà, Maman Sylvie Mwampata bolandi vidéo na ye apesi conseil na basi. Donc yepe akotana akoki kokota ndeko na ebisa bino ba couple nyonso koswana ezanga kati. Mais na kati ya koswana wana il faut bozana maîtrise. Maîtrise esalaka bien. Maîtrise et maîtrise akalibota. Ato tomboka kindenge nini mais il faut omizongisa. Eza ndenge moko na neti mwasi oyo Mama Sylvie Mwampata. Alobi na swani si Wegason. Wegason abaye alongwe. Ake kolala na chambre mususu oyo to priaka. Afiniki luputa lokola mwana mawa. Ye moko. Esali passe. Lobi kosono nga ndo swana. Etemisi mobana nga na mbeto ekei alandi. Me yondeko. Ta mususu kofanda bongo. Ti buto tiki pe mobali. Komikiti sezalaka. Atoza na kanda ndenge nini. Raisonnement ya malamu ezongaka ndeko na ngai. Ezongaka. Raisonnement ezongaka. Ezongaka. Yoko zalate. Oswanisi mobali. Suka ngo mobali alongo akei. Yo tikika bongo journée mobimba. To butu mobimba. Eza mabe. Landa siko exemple ya mwasoyo. Akanisi ke mwase na mobali nanga travaya mingi. Soki na tiki alali na susi wana. Soki na tiki alali na pasoyo. Soki na tiki alali na koswani soyo. Nake komikitisa. Ndeko libala na bino ekoma ya ba défi. Libala na bino ekoma oyo ache. Oyo afingi mama, opa fingi mama. Eza n'importance te. Wegason aza mutu mukete na kati ya mboka. Mais mwasi na ya maîtriza ye. Mwasi na ye ti siko banda. Yokana na benga ke ya Noël. Ya Noël. Ye moko soko keni na lobi ke papa na nga tika nga na maboko ya Noël. Po na nini? Po ayebi. Ayebi ke mobali musalo mobali asala ke eza easy te do eza facilité. Na mikitisa. Na landa loyenge te. Po soki te egozala. O bakabwana o boy. De azala exemplaire. Banda yoiso yoka mabe zangaka te. Ye moko lobi koswana ezali. Mais na koswana na bandeko. S'il vous plaît. Na koswana wana. Moi s'il faut me reconnaître. Apesi mate ya kitoko alobi ke mobali alingate mwasa swani sakaye awomona ke ba remarque mususu epa mobali foye bandenge nini ya kolobela. Yo koma oche. Nga pe na zabo, nga pe na poto, nga pe na boy. Yo ko supporter makambo banani ba Mwampata wamona. Eza facilité, mais yo kama makambo alobi. Aswani si mobali, ye muka mizongisi, yo ta muso mizongisa kate. Nzamba sungayo. Nzamba sungayo. Voilà, nzamba sungayo. Toke sikoyo na deuxième sujet na biso. Mwana moko na kombo ya Moïse. Mwana moko na kombo ya Moïse. Abomi papa na ele kolo 1000 francs. Papa na ye azana kamadi na ye. Kamadi ne azana banane na poto. Basomba lupango. Papa monike kamadi na nga azo salate. Yo kenda kolala wana na santi wana pona biloko eza kuna. Bongo bafuta kayo. Na bana na nga na poto. Tosa esa misala. Mais mwana na ye, mwana papa wana oyo azola la komi sentinelle azokenge ya nini, kombone Moïse,
aye kolanda papa kote atika ye na ndako na ye kote atika ye aye koboma papa na ye na ndako oyo bapesi akengelaka alandi papa ti kuna likolo ya 1000 francs asengaki papa na ye abomi papa na ye bolanda ba detail pe na kozongela bino aboti yo abimisi yo na mokili osali ye boye mpo na nini Moïse fale otika nzoto na ye emonana na miso ya bato ozwi yango lisusu okundi yango na se ya mabele epesaki pasi mingi na population oyo bazalaki nzinga baleli makasi liwa ya papa epesi bango penza mawa ya makasi toyoka moko ya fami ya Moïse ndenge abimisi misala ya Moïse ya mabe na mpwasa. Mama, papa, wana papa na bino? Papa leki na ngai leka ya papa na ngai. Papa na ngai mwana liboso na famille wana. Oh leki na ye. Papa ayeki koto ya fandi awa? Papa afandi awa na lopango oyo chantier ya muninga na ye, ya camarade na ye, bakolo chantier baza na poto. Nde ye siko bapesi awa po akengelaka. Nde mwana lokwa za moyibi ndoki kuluna. Mwana na yaki awa mwana papa oya kufi. Nde ye kolanda papa awa. Biso betu tokamwe lele komi hiliwa. Voilà, bolandi ba détail. Moïse kuluna. Moïse Moïbi aye na butu asengi papa na ye alobi pesa ngai 1000 francs. Papa alobi ya solo awa naza na ngote pesa ngai. Moïse agomo kata papa na ye. Abandi ko kate machete pa bomi abendi ye akundie na meme lupango wana. Batu ba moni Moïse akimi. Obomi papa na yo gotiki ata boyete okekunda ye ka bongo nengo za bongo. Nasko na komi kamwa. Ata bakulu nango esprit ya bomoto elongo ekenda wapi? Ekenda wapi? Bande kona ngai. Esprit elongwa ekenda wapi? Nzambe na ngai. Papa keka kaboy. Papa babeti ye machette bakati bakundi ye. Mwana ne moko muto asali bongo s'il vous plaît. Bande ko mokili ezokende wapi bande kona ngai. Mokili ezokende wapi? Ndeko bondelaka pona bana no bakoma bakuluna te. Po esprit otokoma mona oyo échanger. Tozo ebate ekozala nini? Eza passe. Mate ya malamu bayokaka. Oya mabe babwa kaka. Sylvie Mampata apesi conseil. Apesi penza conseil. Nabino basi oyo tamususu ozakano bongo te okomi bongo likolo ba kamaradi na yo. Yoka mate ya wana. Pe toye koloba na mwana o Moïse papa o abota yo obome likolo 1000 francs azani 1000 francs po apesa yo mela babimela mela alobi azana ngoti yo bomiye okundie ka bongo ndenga zalaki mawatro bandeko bo na pesi bino lisusu mbote vraiment botika malamu ezaki wa bino José l'homme simple partager liker aimer vidéo tukute na mbalasima nzambe na ngai azala na bino nyonso merci beaucoup bye.